tout le monde et puis bienvenue dans votre émission Les Podiums. Les Podiums, émission boyebi qui est to fouiller la rabino artiste, to kotara pour la sabino musala artiste bino basalaka. Ne bomoni lelo awa tozana toza ana nyangwe so bomona RTNC eza awa. Donc bato bazomona na musika bino so bozomona. Vous comprenez déjà place Sotozali. Ngai Antonio Kauka, le diamant de la presse congolaise. Mubala zanga mbanda ozoye wapi. Le yo visiter bino artiste na bino oboyebi. Oyo azala ki pas d'idée la cause mais lelo akoma pas faire rigola. Donc sans plus tarder, gradi mo to pusala muke pour to zope to artiste. To me kosola na ma solo etali carrière na ye. Ma nyonso ozo sala. Détail tout to zango na kati émission awa. De besoin. Deni baba. Calme. Boni. Pepele. Lelo to surprendre yo ozaki en plein studio vous allez travailler na RTNC oza émission Les Podiums na RD Congo info.fr site makasi et pas na biso César Ngadi bayebi o bayebi te car ande bo comprendre lelo to visiter Blaise créateur animateur ya faire rigola mutabeti seben obozoyo kawana mais Blaise oyebi ke oza RD Congo info nga benga ngo étage ya suka. Donc attends les qui n'ont wapi, ok n'ont wapi, mais souka faut les gars va confirmer. Donc neto sur la Blaise, ça va te compter ma solo au Italio, aux ma solo siko le présent, dans l'ingana nous, tous on a moi mouké. Blaise, je te barre pas d'idée Lacoste. Otika d'idée Lacoste point. Oui, pour la monnaie, j'ai beaucoup travaillé, on a travaillé mingi. On s'est retrouvé bien, on a gagné et puis. On a travaillé trop au boulot, les gens mais on dirait que tout ça là pour la moto moko. Peut-être on a pas parlé de footaka, aux ana moi dans la classe, maman il va courage à engagement na yo moko qui faut moko aussi même responsabilité. Mais je comme un moment qui au travailler trop mais et je sont gâtés. Et puis on a posé na relancer carrière nanga. Moto to ba na 1 comme na 2 comme na 3. Donc ils ont le roi ba tout ba beta na équipe. Tout le monde na Kenya arrive à beta quand même atana Imana, abeta atana Vita, abeta atana Mazembe po ya monde ba grand club parmi les grands clubs de Congo. Et ça là bien. Et puis c'est normal mutana e bandela zo mata malembe. Ndenga pe na lukaka un jour na comme beta. Puis mena faire rigola pona moi combo za la suma casse et puis pona ko bimisa su o na yekola mo mingi. Blaise Olobi que niveau il faut changer. Pas dire la coste. Maman a nyonso ezala kite. Zalete yo mon yo tselo mona na ka. Mona na ka te na zala rapide na bakaoka na biso to mona na tonga Antonio ndeni ne. E mo be mutu pa ye ba ke Blaise créateur ye wana fo ba yebisa e. So be ba yebisa mo za na doute. Aye wana be no te bonyo mutu beta seke be la ye wana. Mutu ndimate. Depuis mutu ndima il faut expliquer ye pena. Mo ba doute na za ki selo ke azo mona aso ke za ye seke faza ndeni. Mais le so mutu ke mutu beta 4 minutes à faire goal ya animateur à faire ye wana mutu a comprendre. Amona na telemi bien des artistes tout ba telema na keno potete mais et moi ben na telema ko même na ba ba potongo na ta ba jina poto ba basket a poto puis na car na za véhicule ba bleu norme tout artiste senga za la nango par le padre na za nga nango et puis na permet na muntu aza na succès o ke soka bimiselo na 6h abika na 6h30 ça succès c'est succès donc na za fier. Donc na biloko beta pas dire la cause ne molobi obeta bonyoma obeta kingongolo ti robie sala succès wana il faut ton dimango to accepter mais n'attend na nyonso na biloko beta ki oliano elorote mais son aliaka au moins na carte au moins na foutre la parole bien le ndela na parler na bien au moins na lelo pena ke note Blaise bena 20 makambo ezala te au moins na nde tono on yonga na bino na kaukati na bosente na yebite so na lobi mabe et pas faire réguler la différence les après orchestre munene. Les orchestres au leader à longanza la ba condition tout ba leader ba nango les orchestres voyager qui na ba poto beta ba zenith beta ba 5 6 tours à poto Afrique ko lobati donc ils ont ba norme que OK mutu tout ça la première affaire rigola azana la facilité au somba tama lipa ozomona au monde ba joueur ba do s'entraîner na terrain wana ba rêve na bango ezaki ba beta na ba Imana ba rêve na bango ezaki ba beta na ba Renaissance ba rêve na bango ezaki ba beta na ba Mazembe ba Vita ba Lupopo pour RMOP ba comment ko toucha tama quelque chose ndenga pe ya lo ram tozali na parc ce que comme robeta na ben Real de Madrid il faut ça fier Chassel Mbemba bandara na place azana te Yannick Bolas abanda na place azana te lelo azakuna do so tali ba junior okosha lelo zo beta Ligue des Champions abanda na ba MK c'est normal
Mais Blaise créateur, au quel niveau joueur on a en équipe à parc, à l'ocabet en équipe à Mounene, dans stade, on se va vivre. Donc au senti que Moutou, Amati. Mais ce que yo, tant on a nyonso, au long on a tes points. Nous savons combien d'années qu'on a? 7 ans, 6 ans, demi, 7 ans. Pendant 2002 à 2006. Oui, pendant 2006, toi en 2015, hein? 2013, si on a bossé fin en 2013. Parce qu'on a 7 ans, au long on a tes points. Tant qu'on s'attend une année, 2 ans. Pas nous, au long on a ok, il n'a pas fait. Les camarades ont tanango. Nous avons même à lobby na biso. Patron a fait ego la la maison, mais à un danger, travailler à danger. Mais un jour, nous avons été comme patron. Quand ça tient d'un gars qui n'a pas poto la maison, mais premier poto maman, deuxième, il y a besoin de l'ongouette. Et c'est un temps. Azana ba talent, azana ba qualité, azana ba niveau. Et c'est un gars qui ok, temps avec le temps, né et comme que les lois comme l'idée à engager, ba ministère engager, bis tout toujours vivre dans simanaï. Et là on est là que ça gana temps nango. Donc donner pesa le kamna temps. Donc après c'est un gars temps, nzamba ebende ni na wabongisa la nzela. Lelo na mona le padre, nous sommes na facilité. Et attends. Mais maintenant, à part générique, à part Koubouaka, et là, on a les sous pas d'idée la coste. Mais bon, nous sommes dans Nzembo. Et dans Nzembo, il y a chanson dans la on a chat, le loba on dit maté, c'est ma chanson. Et dans Nzembo, on a les bosso, on a la salle et ça la succès. Bon, yoma. Et quand on a ce ben naboaka. So, il y a Nzembo, album a ségué bien, à part générique a ségué bien. Nathan Nzembo, Moussuna Katsu, on a nembela maté madiam. Oh, tu vois le babo, biso bika Koubouaka. So, comme il a maman Nzembo. Ils ont des génériques. Blaise. Des génériques. Générique mon que bana pendant la show, générique monsieur na beto sous forme abonnement. Comprendre? Mathieu, madame Mathieu. Problème de sommeil, de baisse de glycémie ou de fatigue physique, Maxi Bien-être pallie à tous ces désagréments au quotidien. Issu d'un mélange de plantes asiatiques aux vertus reconnues, Maxi Bien-être stimule le système immunitaire et renforce le corps en général en rétablissant le niveau d'énergie, en améliorant le sommeil, en stabilisant la tension et la glycémie, en soulageant l'hémorroïde et la constipation sévère, en renforçant les efforts mentaux et en participant à la bonne forme physique. Anti-rhumatisme, il restaure également le système érectile de l'homme et de la femme. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. C'est ma chanson. Il y a deuxième chanson là, tiens. Il y a deuxième générique qui est assez bien. Il y a Nzembo na Yemba na Boaka. Deuxième chanson. À part Rwana, sur le côté na Nzembo, ça va partir belé na pesa pe na Nzembo barumba. Mais bilo wana oloba ngote a to ki on lelo pour le moins pas dire la cause c'est le ndo bimisi vérité qui est yo po tsa Nzembo mo lobaka yango te bonio mais Nzembo nanga na lobango na télé partout Mathieu Nzembo nanga ponga mo na Yemba ba na tusuka mais olobi yango tango longwe kalo ça va déjà eza Nzembo yo ngasi ya c'est ma chanson na lobango déjà et puis so otali wana à part wana so otali ce qu'on a Nzembo ya barumba nazala Nzembo na pesa pe. Ok, lelo nanga kolobango to mais lelo sona mo lobango ezaka pona défendre ba art nanga soko tali bien ba oli nganga ba déstabiliser ngana ba niveau ba net na ba mission bazo sala net ba bimisa on dige loko mo boete menzoka na pesa sote na Nzembo sote Nzembo lo Nzembo piloli bolonga piloli nazana ba partout ngana intervenant wo lambero sango bolingo yibi nganzoto yekela ngo musika namokile bonyo yebesika yokotia lokolo eza Nzembo on a participer na pesa pe ba idée pour mon que naza prêt le bon na télé mais faut que le papa ba me comprendre l'originalité à mutu so otali wana pa wana hotel Nzembo le roi ya Cyril Kina yo moto la kakinga ibolingo yo changer et pas ina pesa ki bolingo lelo na zu déception bolingo ebonga kamibale misato te Cyril Kina yo keina yo natikali sekolela yo maya miso nange bongo nilak yo moto la ngas do ba place autour eza Nzembo ngaki na ya pe après na idée ya chepe simba eza ba blog mo belebele ata ba 4 morceaux na pesa boy mais na cause la pour le bon na TVT et ba bolera na TV bazo wanga na nyonso tu wana. Ça m'énerve, mon et c'est un faut que le bagarre la vérité pour bah tu vas me comprendre na ndenge ya mabeti. To beta li solo aka olongwaka. Tu vas li bosse pas olongwa des fois.
olongaka tour à liboso olela pour na mambaka lisolo ngo ezaka na nde nini bon lisolo car wana enga na longo liboso ezala lisolo mo pesa ma trop nanga kobeta ngo pena te mena mengolo bango ka mo mukepo esala nga passe makasi komona ba biloko loka ba bonyoma wana na beta ba biloko loka ba seke bien bato ba bina esala ba succès otambola ka makolo oganaka no pena te mais moumbuka ya musala na yo koma na niveau ki na lukata effort na nga moko na lukata ma mukie na nga mona kotsa taka na bunda na bimisa ma mukie na nga na façon to OK to sala ga lisolo na garçon ma utaka Belgique boye na kotanga pe kombo na ete pona ya fula epamba fallait na pese montant moko boye po esenga ke nga na zo car bani to kala na Blaise faut boire nga bato boire ki penanga na boire ide fo na boire momi na ye na boire le batata ba 8 personnes libanga na Genex c'est $500 ko boire bato loka ba 8 personnes wana ba 7 personnes compter ça combien to yo kana boire nga bato wana mais nga na ngochelo car na mai yo moko ko luka douane na compte bato nga na ngochelo car nga moko yo moko luka douane ezaka bongo douane ngo combien luka montant mo bona luka pe na pesi et comme ils la car ya raté non manqué ko même na petit mo mbongo mo mukie babinsa nga kaka président ni fana zo ka babinsa nga kaka président ni mutazo manqué mbongo lokwa ba $900 ba pesa nga kaka $100 ba pesa nga $100 on peut la miso bato zela $200 ba pesa nga pleine répétition Blaise Alozole la mambaka ndenge za boye bino mo bo compter mbongo nazo baxela ye combien 100 combien 200 et katana kana 200 et comme peut que jour on peut répéter si la boye ba landanga après répétition na ba 2 ans na kermesse à Francis on a donc $100 mbongo neza mbongo na ngata mbongo bato na pesa ko après couvrir il faut donc $100 vous comprenez nazo pesa $100 nazo ngela ina skala na $100 muto manqué $900 au pesa $200 deva public holandais sous $100 parce que yebisa nga siko posa na $100 nani nazo ngela pesa $100 na ye na bundi na omona ke muto ngo kompe ko binsa nenga muto akarango nde ko mange note papa pesa nga mesa na kangisa ye ko kanza na kangisa sala 2 jours na kaso ko mape rouge akele la lele ba mutu na ye tala kaka bakangisi nga bakomi ko luka ba sala intervention ba bimisa mutu na kaso mais ngai na souffrir pona mbongo nanga boki ça va s'il vous plaît et dégaganga et comme que ba bimisa mutu na kaso ngai ngala perdre ngana luka intervention chance vena ngala bilimbasi double LL majuscule motema Sandra Bintu la sublime sifa azalaki bengen nga général na ndenga likolo bango ba bengi mutu na bango ye on te de ce pas général ay moi ba toucher zate et comme que to samba mutu nga moi ba de ce balugeli on te mokonzi eza faute na ngate na zaki na poso pesa peto car mais ba te bele balinga te peto zo car ndete nani o patron na ye parce que mamba bon on na osepela non en même temps na bibisi da mbongo na ngai comme ce que comme ozonga ndamundamba nani o patron na ye alinga te zo car ndemo ne pesa nga kanda na longwa na bato ne to amikili ba ka dossier ngo ba regretter nango na longwa pena yo mon poso la ina été tant ba betolo di solo ke na patron na yo alimité so qui n'explique to zo samba o yo kana mawa ba comme même ko défendre mutu wana ko négliger kananga yo so ki ngai na fula ka yo te o ko opportunité simba ba $2500 wana ozanga kone pas redo simba ka yango zelo komona vous avez un problème nango benini ozo défendre ngai bozo défendre même na mtazo sambisa biso akomi retourna bi mais en fait yaza misé na yo bia za ex misé na yo o animateur nanga mais comment animateur na yo ba escroquer ye yo zo défendre muto escroquer ye ezala choquant ma muso na mbolo na TVT ya moninga sala gina longwa na longwe na moninga be fort tout na sala kawana ko na babonio mai matisa orchestre ba sege be tombolo orchestre na zo laliaka na ngapeti Maumbo ya musala mais comme c'est mbongo nga ya pasi obi nga la gena même na zo garantie nga ya ndaku pona ko sa $2500 na bimisa ba kit na teka na déménager na simisa biloko pa ba femme nanga ya mambalo na TVT kapona zo ka mais muta zo sa la société zo travailler ma casse bongo est-ce que pas zo mutuka zo manquer mbongo mo ba mukie il faut longa na ndako zo garantie na ye fa teka ba kit siko tina musala muzani homoni esenga ke Blaise longwa e pesa nga kanda ko longa longwa bato na ye ba yo condamné ye Blaise nini fala ko zonga bobo sala mabe bobo basala tuna zonga basala nga ba pesa nga ba promesse mombo ki bazo kangisa bambongo moko boye ba payer ka pona zonga ezala ngape frappe basala ngote e na omona ke mamba ngo ezala nga ba 25 ndo monga na longwa do basimisa ko lisu touche babengi ozongi basomi ya bango pe bato musu bakanza ndenge po zo moto ke fauta likolo bambani na so panzani ube fo sala caisse mongo konzo pendant 3 ans okangisa ka mbongo rien
lelo pas faire rigolo na somba car na facilité Angola a pas manaké 2 semaines Angola na zongi 4 minutes a pas mbebimi Blaise a changé parler na condition bien Blaise a payé car na facilité et puis lelo yo mamsuza mambalo baté na vie sociale nanga na to sa makamo na ndenga familial o ba na kin ba ibna ko ba na télévision te vous comprenez na grâce qu'il a fait rigolo vous mona mutabo azo mérité ba merci azo mérité ba mambotu yango mona na longwaka ndomonga na longwaki esengaki ki na kenaki mongola langa na ndenge na moko na bimisa générique na ngana tsango na télévision on a beta ba balobi na nga za mona muke na lingi na balaye balobi azali minere soki na boki makaka magugu egugu gage générique na ngana c'est ça na matoi na sala ki ka pona za la présent na média na bunga maté tellement na ngeno beta tour na ngola na la pe famille ko yala ngana ya na le orchestre ndé na kota ki demande orchestre à faire rigolo orchestre ya munene ba pesa nga ba condition ndenge za ko zo luka musala na société munene Blaise to komana to sauter te moi le moka ya suka Blaise sala loro la kosa ola ndo siko sala loro la kosa ndem dozana simana aotala yo elo ni yoro lobani na minute la kosa wapi ba la kosa za mibali idée la kosa muketonga la kosa o ya polo pona na le papa mo na kata ka ona na griffe la kosa ba polo pesa ba la kosa wapi Oh, na idée Lacoste, d'idée Lacoste, muketonga. Oh ya musicien, place aux alaka. Te na ebiete. Tika boye ko bi ke bato ba la na so ba mona bino ko mokosa. Na ebiete nga na misa feke gola. Na ebiete. So Lacoste Apollo na ebiango. Tam so ba ko bengo engra. Na biso mais obi ke nga na CPS ko na oyo. Mondo benga nga wana. Mona muki azaka ate na doit respecter mukolo. Mukolo faut respecter peleki pas besoin de respect soko talaka émission o papimbo mayambaka mutu tangi wana papimbo ma posa ye question siringa na télévision na biwan balanda ngo monde entier aloba na télévision ke na yebi yeti papimbo mabi hein zela na bonga mana défaut o yebi Blaise créateur te animateur na yo o ya beta babonyo mabinisa batno baseke be batonga ba mabolongo oye ba eti abina yebi eti abandé la question na 3 fois abi mais eux ça qui ingratitude ni nango abi aloba yeba ngai ti abi na yebi ka animateur moko boye baba na ko benga animateur soki ya ready soki Blaise aloba yeba ngati ngai pe na yebi eti na ngala yebi ex patron na ngeza ready ya Miss oya formanga pendant 6 ans et demi et puis ngande na kendaka ko tombo l'orchestre wana zo tanga wana formation nga na zwa yango na kendaka nango na bimisi inspiration nga ba mutoke mobesu ba bonyo mebimi ba seke be bimi lelo ba wanga nango na télévision ponga na kuta orchestre wana basala ka succès ti album le so ba bimisa nge binsa ka te ba yeba ngote je n'ai ni sala succès donc yo muto na moto la musi la musi orchestre nyango kami papa clemekemi sogelana solika mweleko tokumani malembe te bongisa malembe yala ya leo etambe na duete otike mingi te sole te kiso ngande yake na tabola ngaka we ngande yake oni angolo emingo kotina na sangala ne mweka wali yana ne mama wana voyo ba mawa oto nalali na butu shira pesinga beza na la mukana tongwa salaki ndoto na simbi boro yana ningisi barido ya pamba biloko etelemie ale telemi edo telema elele bilo ni telemi yeso na mwina tongo za mobali c'est telemati eza normal to mba ba réalité eza normal nini te fait telema na kotanga kombo te ese na ko baka sexe fait telema bala mike ba ko apema nzemboti ena be eloko etelemi eloko ezani eloko ezana ngelo te eloko ezana ka façon mode pesa na eloko wana eza na loba directement yo la na butu to lali o lo ta petit mombo chake litoi o reva petit mombo ye o lali pe na butu bozana ye o la mongi pe na tongo bonzo kezali na ngondo to simba bo ba oreye pa mala ba rido nzo so yando kaki déjà mais nzo kezali ndoto c'est normal na ima réalité vous comprenez ba bloko na tu wana na beta ba bloko na tu wana il faut que tala ba tuni aloba yebanga ite ngape na yebi ite vous comprenez ko ingratitude d'abord on a vinga pe so bazong selio yo bezong sa musique eza bongo ngana pe mena faire gola mutalonga nzala mutalonga succès tala lelo vi na ngai na facilité nandela bona obeta lokho ba kina ba poto mena ngina note
nana jina poto na lataka bien sensible zonga na se basket au pato na fait rigolo mta pesa ngango reboko ya sika nazo ba koli ba bilamba sikabi Blaise Vieux faut na niveau orchestre. Blaise Vieux faut défendre orchestre, nous défendre orchestre aux animateurs à faire, il faut na norme bon, il y a animateur orchestre toi minene. Tana na beti short à poto na lati bien, na lati jean na ya bien basket à bien car na ya bien. 4 minutes pas me pesa car. Angolais pesi car. Et bon disque ezandeni. Siko bato ba mona ngande na vivre lelo. Ngande na zaki koto zolo bawana. Nazo nga sukuna. Mais yo lobby, yo mto lamso orchestre wana, yo mto pesa ngo succès. Mais la gagné le. Ezali na succès ti. Rien. Mais yo mo Blaise, o sala yipe bor na yo. Na sala suka wapi? Blaise azana niveau sala album ti. Blaise azana niveau sala orchestre te po Blaise ayebani na nuti. Blaise azobeta seke bien, abeti bonyoma, so na leki na nzela boza passe mutai ba ke mutemba bonyoma ye wana. Po so tena ba clip bando bomba nga, so ba cheka 1 seconde balongoli, 1 seconde balongoli. Mais le grâce à faire égale, ça à 4 minutes, au moins pendant que Blaise wana zo boaka. Yo, yega, toko chomo sapi. Ba mona maman ye wana. Et puis na trace urbaine bazo laksanga na trace Africa, ngana legana na trace urbaine. Banana bota na trace Africa ba laksanga te, na ba bibi Blaise na ba succès tout ça la ba bonyomana, et sur na ngana ba chaîne na biso. Et les gars kuna te, lelo aussi ba tala nga monde ateza grâce à faire égale. Alors il faut qu'on remercie à façonner à niveau international les loges génériques na biso na mongongo na na kati grâce à faire égole toi deuxième na hit parade ya Trace Africa to les ba nigérien na ba ivoirien na ba to dame bango biso to zo boaka il faut qu'on ça faire égole grâce na ye alors on a ça la succès international ya ba succès local té ya no ba lobaki succès fait ko kala na vie sociale ya mutu na boina kufa lo ba so tele ba vene biso ba no sa ba théâtre calais na kinya kana ba lava desire na ba RTN ça et belé ba sala ba maman na ba succès mais ba gagnati ba lela yangoti le sortel ba sai azo vivre na succès na yi ça ya ko le ba kara bien azo asa bien ba sobe ba zo vivre bien ba vie de le ba poto pa pamba ba zo vivre bien ba douche ba ansu luzolo ba zo vivre très bien ba na bango mais ba vele biso kala miso ba sala ba maman na ba succès ba bimana ba perdant ba jouer na miso pe kala miso ba sala ba succès ba lela yangote bakufa ba pauvre lelo mais soko tali lelo ba chanson mbemba bazole na mutoki na bango lelo ba bazebele ba biscuit mbala ba dark bango lelo ba jouer le roi ba bolasi bazole na ba na bango ozo komba mutifolia na œuvre na yo ndenga na sala ba bonyoma wana na kumisenga nza mondenge na lexara air so na zanga ba faire gola ba succès ba bonyoma ba seke bien wana so na beta ngwa pa le padre faire gola mbeda lelo na otonga ta mabele na ngai quelque part pour ndambo ka 4 minutes vie na zo vivre pas faire lelo lokota mabete mutso to sala lo bolamu foko lo bolamu na ye po nzamba otombola yo ozo comprendre naza bo skizenga eza ko kumisa teza ke lelo vie na zo vivre eza vie otena bana ko vivre liboso et na lo ba facilité to zo bina na facilité to zo lata na facilité na tala yi par rapport à place na uta ki na place na komi na moni ki na komo zo na facilité na sala on peut crier et simbi pe eza problème te. Où est le mal? Car on te peut se mutu makasi. Car te cause la permet na faire rigola, nazo témoigner biloko nazo mona. On nazo sentir ya on nazo témoigner ndeko na ngai. Eza normal. Po yo yebisinga ki note osala ki générique na yo sali succès te. Générique na nga na sala ki ngote po sala succès. Na sala ki ngo pona longola image à place na outil. Na tika la nga moko. Ya mona na beti ba na beti ba Kinshasa mboka kotika mosi te pense pose la ka yo sino ba ko pasola bor ezani vera maloba bor etondi aloba na carte salt yo na ngoloba ya ndeni kusala na bor wana kuna ba ba kombana te to pesa ka ba message moko directement na koloba pe Kinshasa mboka kotika mosi te pose la yo sino ba ko dobeyi na lo ba bona cri et sonendeni donc no maskaka wana ezalaka nango bongo maskaka na kolo ba pe Kinshasa mboka otika moi c'était pas la yo sinon ba kozwela yo ye sinon ba kokatela yo ye mais ça respecter na ba parler na ba disque ba na mike ba yo kango yo biteke lelo na kini ba pesine so ba ma vie jeune le roi yo boyo ko zapena momino na bien chéri no bozanga na yo pesele pena no rien mais momino ba yebi bozanga na yi okeka moto ba pamba na matadi ata ngola bien poto salika 1 mois ye moi na mwasa na fa pa na ndako na bango tongo po fa na kana ndako lelo ba petit to vraiment le gaz na téléphone sur ba kabelo c'est pas passer le bord oui bité ozo mona eza conseil mona pesa eza ka Paris pe mbo tika moi c'était pas zelo po ba ko lela yo ye po lelo yo na fongolo ba tebele mémoire et o asire fia ba to zalanga na ye na kisheri et o biko ke voyage
kokendeka te kokena sentiment okei obosani mwana mwasi batu ata 100 € tinda te 200 300 tinda te asomba le papa ndeni nini asomba plante ndeni nini ozotindela mwasi mwa 500 mwa 200 mwa 300 mwasi quand même ebike il faut appeler soin na ye ata leki na balabala batie litoi moi pas mi pesa neza te pa yebi gaganda ngande de pa jona ye alors ozotinda te yaza na posa plante na posa le papa bako pasolo lebo yona lobi kintsasa mboko tika mwasi te pas zelo sinon bako pasola ba po so singa bord eza nini bord na ngolo te ya ndeni tsaka na bord wana ya bord wana ndeni dona masque yango na beti solo mo eza normal mais na masque yango na bord po so tuninga bord eza nini ngana se bord eza nini yesa na bord eza nini opeza bord ya ndeni achanga bord ya bien ya ne simela na bord ya bord ya normal donc boloba na bino bêtise ou accepter no masque qui na pesi conseil Kinshasa mboka kotika mwasi te ve ba yola yemba ngo so pesi conseil mais Kinshasa mboka kotika mwasi te poazela kayo ba yebitina alobi bo nakobanza sheri nanga nakovanda nakokanisa mabanza sopanie lokola fulu ya masanga eske bokoyaba basinga nazananga eske bokoya bisaka nanga nakonyo koma mama ayembango Kinshasa mboka kotika mwasi te pazela yo ngasko na bakisika sino bako pasola bord nakola bapeke sino bako zola yo ye sino bako linga yo ye donc na pesi eloko mo eza direct ok muto azo comprendre vena ngama benga na Paris singa Blaise petit nango fongoli biso mémoire et bongo so totika basi na Kisasa ero ba pasoli ba bord be ba toboli ba vesti ba komi pepe na CV so ko tinda eloko te ero na biso ke match komi kwata asinga petit nango fongoli biso mémoire dans la minute so comme on tinda te akompe ça l'effort ya robeta motu ya robenga po abate la borna et moi ça flair faut que l'engele faut que le mai moi ça ko rane pas cité akora pas cité yo ebit Blaise babi yo okuta na chance ya okuta na chance pour toi liboso lisolo beta marqué tour liboso ya pas faire rigola baboya yo oyo kozonga o eza deuxième tour oyo liboso ko yana pas faire rigola ezalaka orchestre et bandisika voilà bimisa album na biso ya so kina kolela pinzoli na ngai ça s'interdit wana auti nango poto na ba succès nango aya recruter ba musicien awa wana orchestre kena kutu poto te wana ngai nazana pas venir na redia miss et na longo pas redia miss na directement pas faire rigola kana bova awa place to zara ba musama ba Touareg ba mwana Congo na kuta bango tout parce qu'on a moment wana to se retrouvera 3 musiciens ba auti pas redia miss Mark House directeur artistique na biso Gibaya ora Gibaya ya ye pas faire rigole so bango ba yeda liboso nanga et to meke ngai ne muto suka na eroya to se retrouver le rôle là 3 parce qu'on a bango tout wana ngaka ne muto redia bengaki vepe na benga leader nanga note affaire bonne santé bien mais petwa no zu wana petit nanga na lenga ke mingi na longoli ete mais soko zong selanga ye pona mono zu déjà ba wana miso soko zo na yo mais wana fa zong selanga ye wana ya leli patron nanga sko fait gola tellement linganga na ye polémique tellement ranking te azavi mo za social arrêter ba vie na le roi ba ene na le roi ba redia misi kulutu bonga bengi le roi liboso ça va faire problème exact et ngana ye abisinga note Blaise ndenga mabete patron na yo abenga kinga le gaza na posa na yo fo zonga pourquoi nazudagi baya nazudagi Mark House cause la tromba mo misien bo tu pas vie na ngana kokate et mon nazo déstabiliser orchestre na ye nda bisenga ke note en tout cas ezala bien ozonga ke pa na pas bengaki ozoboka wa basi bazonga dans cette ba 3 semaines alelanga pe fort na ministre ande na monenge mo pe na zonga ezali su te bakenda kamba moko ndio moninga na kendaki na beti babonio mananga ba seke bien nga ba succès ba mabolongo bakayungola batongo bato babini ata lelo ba ondima te ba pola ba ondima te ba bakasondike ko belezaka foza na kwa kara malaria typhoïde te kenga titiri beza maladie bilobela peza maladi yango moninga na kendaki na beti ba plan nga wana nzoka nzamba yebi nzela bombela ka batu lobi na biso to yebi te nzoka nzamba bombela nga place kaka pa fere yango moni lelo le padre e afungoleli nga maboko tala lelo bandale kinga na nyonso alekinga na bilamba sala bolanda kitoko na yete abe tala lelo abela ka doki abela ka wana kindoki azana maladi ya bambwa azana maladi ya bampese ya wili museni ya yebi dani dende ya yebi ko lelo obogela na nyo na pesa conseil tout le monde abelanga
ngape na mingi na pesa ngape nesi nga na bela pe malaria na bela pe typhoïde yo mona na te ko ngobeta mto se ko beta no yete keba abela o bete mzo abela ne malade ndeke o bete ga mbata bo memi ngamba kufi na ko bela normalement na pesi conseil na ndenge ke omoni lelo yo na loben bona lobela na mwasi yalo kwa mwasa zo lela mobali na zo lié mbanda alors mbanda ngo ngasko yako moko zo conseiller fi yango atomoni mobali zo lo mbanda lekyo na nyonso alekyo na beauté alekyo na babasa alekyo na pembe mais kolanda na ope kitoko na yete seke abelaka tout compte na pesi conseil de yote mais pas bana mibali tozala automoni petite mozo le kana bassin taylor bassin pe vanda beti moji pa mikusi makolo pe soin yoka motema duku tungia ngaka petu wana kokena ka mbangu te faut ebeta dam na ye parfois pas bela kana ye malade ze bele malade bambo eza malade bampeseza yoka pete ya pete na bassin bani faut ka ye OK pe bo il faut ebeta dam na ye OK olie pe ka bo lobi lango note petu wana nzo ya obite petu wana nzoka osimbi mutu eza conseil na lobela bayaya kolana kitoko na yete kolana pe ba beauté na yete ya belaka moi si pas to moni mobile na zelo mbanda lekyo na beauté na nini ko banga te parfois pas belaka na ye eza normal lelo ba malade comme malade bambo eza malade bampeseza e malade ki ndoki pezali ezara mbaso peza malade te ya yo mana na teke petwana ya keba petwana ba soupçonna rae na kebisa ka bayaya kolanda kitoko na ilelo mape na boîte baya ba komata moni petit pena ya keba petwana pe parfois belaka baya batimba yamo mikolo na ile bango siko chele wi na disque zo ya ba chele wi to kata atextra muke na quartier komone lo fundu ya pamba ko dendela mibali ya chele wi ata ala takishipa mikuse mipende libanda chele wi dimaso komone alati maputa bible na maboko ya chele wi kende kona na vile chele wi peta bomimbo ka chele asili si babote po peta ba chele wi baza apeti musu bazo kutene watanti na sepeni na yo ayimba mo babulunga ponde ko malelo obuki ka lelo lambi pe ka lelo ba wonne ba chele wi santi pena ke note po chele wezo lokwa ba wiwi donc obenge musu baza ko benge ko na te miso pa maka yemo da krakaki o mega ko tanti na skis nga ayipe mba moko na sepeni penga ne apesi pe lolo pe ka obuki pe ka lelo yango moni ba chele ngala na ba conseil ba mona ngo bêtise mais ça conseil on a bien que chele wezo ya non c'est bon peke balé ya yo ko lelate yo polera ya bato bino to bomesana ko le ya bato moko ba ko le ya yo ko lela pete obiki okuta un espace po okuti bercer kinda kunzauda ke so kuta bango ngakuna luka kande bazala place ba kena baseni ngakuna luka bango bazala nde na luka ka bango belande bazala na kananga bena bango bazala to beta na kaka ozo ba histoire mo ba yambanga na RTG pa Tony Koko ayambanga na mutu tanga wana basele beso guitariste Netre Rodriguez pa Tony Koko na RTG ya Tony Koko koto Rodriguez koto yo ye awanga awa bobwaka papa na plateau zo na ba ye na kenda na demara ngaba zotina ngana bwaka na mwana yo nalagisa ya nyonso nalagisa ya biloko mogilie ayibi yanga kelalalalala tudu nakotikote soki nakobomo na plateau akende bo tindala ngani yase ngaka nakotikote soki nakobomo lelo nakotikote oluka ka kobwaka lelo okobwaka batale misona na RTG ngai nde na boye na recetaka tout le monde ngai naza fier lelo na banga animateur te ngai na recetaka ba ene na nga batutu basala succès ba Bill Clinton ba Celo Scram ba tutu Kaluji ba CNL ba Mboshi Lipasa ba Somono ba Jesak Chipoi po ba wazoka ba ratati batu wana tozo mona wana ngai na respect na bango pourquoi biso tout tozo il faut qu'on ait un exemple ba grand vous comprenez na sepela net na masala ngalo beso lelo kata fumba batu ba sepela ki ozomona mais ya bora ipe tempo frère nanga ngazo so batu basali succès mais tempo sali succès de so biloko batu bazo bina za kata fumbwa batu bazo bina ya mado na kosi ba ya biloko c'est succès ngwana ti faut qu'on ndima baninga tunde batu to bini
hey Yamada batutu babina yi nde 4 minutes ye nde bango to bakiti mais na ndenga mabete bakombo tangi wana na ndenga mabete moi qui na problème na batutu na tanga bakoma ba animateur to babwaka bien ngala mitutaka tolo te ndengo na ngai ngai na beta bonyo mesala succès batona tozo tanga na babwaka ka na beta seke bien succès batona tout babwaka ka na ina 4 minutes ozo moteke yalo wa Cristiano Ronaldo atana Manchester United a beta bala danger succès meilleur joueur Ballon d'Or a na Real a confirmé le sous ezaka ta ko kanga maka na équipe moko te ngai na ona talent na partout. Soba mobile oyo azo donki azo bate rido esa polele nazo mona ye bolole mobile oyo be mabanda bimaki banda tonga kiba ozo dongeni ozo kendo wapi pesa nambo il fallait le côté il fallait te faire faut te faire on s'est mis le colo membre aussi membre supérieur on le colo oni oh, cadeau na mena ki. C'est la TV. C'est là. Omono longoli ngakanda. C'est là. Na sepeliko. Esa ni. C'est la TV rotala ki ça yo compatriote solo. Yo bangai, ngana combattante. Combattante zo tala biloko ya England. Zo tala biloko ya France. Zo tala biloko missionnaire. Mais combattante solo, faut te rappeler déjà un boc. Oh, obi que na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios, na sepela TV. Kanesili. Éviter. Donc imbonga bana kutu ke no mela na yo lisi. Ah na kamela. Ke no mela. Kota pa. Yaka to kota shi. Mobali na nga yaka. Va. nga na respectaka nde bato tu me na banga motu te po nga na ngai na animateur ta ko bangisa nga na respectaka nde baninga tu basala bolo bien so pa bote combat cage to beti po na osala succès bango to baza 4 minutes esa succès bango to bawabwaka baza wapi na tangelo ke lobeso coup de chapeau na kata fumbwa na kosite soki kata fumbwa te nde ero maison meza na problème animateur yo zo ndima osa succès ozo beta ngelo esa la lobeso na tangi ba animateur ba osala succès ya na lobis oyo babimisi bo yebsanga tangela nga da animateur ba boki ba clean bango esa succès ba poser journaliste question ti ba former na salle ignorance tangela nga des journalistes des animateurs ya ba groupe différents o ba osala succès lelo apanga nga na zo aider yo apanga tocha lobeso oui kabuya na cleaning Dieu m'a sauvé. Bon, il y en a. Oh. Nana tangale motema. Oh Yesu. Yanze mba batanzambiti. Yanze mba batebima déjà. Oh. Yanze mba bakunda system. Baseko ba yemanzembo ya yonde longa nanga. Eza manzembo na bangoti. Yanze mba batu se bima. Ibongo neza succès. Yanze mba batu yaloka yokezwa yaloko zui mina pang yanze mba batu ya Shakira ngana otanga ba biloko inspiration ozo comprendre yaloko ngana beta ba ngana vandina mama mama kwe malade na memi en hôpital basalisi yebe examen babimisi ordonnance bapesa kisambu mama boya sheralingi kaka nasala nango succès. Ebo Obama ba beti zakala. Nani? Obama zakala. Ya nani? Zakala. Zakala. O ba tshela batna biloko. Zakala album ebimi oya kabose. Zakala Obama ba boaki zakala ba. Ezalaka déjà. Ngana otangela biloko inspiration. Zakala eza d'amour ba lobela ngo ba tshela ngo batna biloko po ba kanga mobali. Mimba bimi so on pe na ba critique bimi album akabose Obama ba boaki. Omoni abetaka nzete pema moto pema nzamba misike nzete pema moto pema nzamba misike bobetela yende mabokwe aboka ka danger masana mbembe sepelaka batutu esala bango bien omona o comprendre esala batutu bien baboki imami dilanga yaye merci na ngolome bilona bango wana
Hey Yamado, Yenzano, Baya Balela, Yam, Batutu Bayu Yamado, is a Fabregas. His inspiration aye. Ewena, he got the fumwe, tunde, fumwe. Batuba big is that, Lobeso. Quand même, c'est le succès. Et Mutazoka Penake, eh, Mandale Kinga na Nyoso, Azokake, Kinta Samboka Kotika, Mosite Penza Posa la Gaye, Tum, Sino Bako Paso la bord, Bakombangi, ah, on a blessé créateur. Oso mateke to tanga donki, Natangelio, Babiloko Ebime avant Biso, Yamado na Katafumbo. Et c'est pas ça bateau. Mais sauf que ngala la caille bango mongotoro ya na 4 minutes pour ngala linga baza likolo la ngati l'état n'a pas fait rigole la na bisu yo mamba générique bobo sana ngala nazo regretter ba tanyo songa na perdaka kuna sona zaka pa le padre médaille o nata na mama belé la ngai idole na zaka nani Tutu Kaluchi c'est la biso tamo elo mo ya Tutu wo mami wo giri mami sokotonza ngwe ya Wo, makiri poro, kiri, mami sokoto, nzangwe ya ilunga ya nyataba nakadiba, wo, antibiotike mwana ya nyataba nakadiba, wo, oh ya Kaluji, ngana boka pona ye, sotali Kaluji, ye mutashanjaka animation soto boka alelo. Kalazaka ba ikokota, oh yesa, animation mo agressivité. Yamona ba venu so ba juna ba yanango ha mama na dia kibilolwe mama na dia kibilolwe o ba vetu na bazani nango agressivité mais ba Kaluji ba ye comprendre ketezala amado gadi dede aina animation ya koyemba na Pentagone yango moni biso to ba animateur tout ozwati lelo Bill Clinton c'est Léo Jantamissine ça bango na place unité bango sikoyati Bill Clinton c'est Léo ba Jantamissine ba Jesak baza ba grand neti muto lokwa Jantamissine na somo ngala kama ngeti lelo asila katende nini tozo kutana na théâtre de Verdi na festival moto to bete ya francophonie to bete na bango Fabrikas Bandeli Boso biso eka to yebo en tout cas to bomi bato pour ton succès c'est normal 4 minutes yana mo pepe et to koti bona biso papa chaka bete na sima na biso na ebite so na symétrique lo le kande nini mais ngana lo bela o biso et quand on quitte na podium na côté na Jantamissine pembeni veneni créateur Blaise vieux andoki aussi la tenir c'était vetiko ko sanga yondo aussi la té mais Blaise félicitations c'est fait comment aussi la raté bando ko boka ti lelo obimisa ba lopele obimisi ba toko simba na aussi la raté obimisi ba na biloko lelele biloko siko turoza na yaki posa ko fondila yesu va mama pru na bina ngona ngwasuma na biso amona bi video so biloko abete Blaise tika yo ndongo sa bozo comprendre te moni biloko ana yo ngase ve apesi ngaka conseil na CV posa ko fondila wanu zo ngo wapi asa ngaka note Blaise a conseiller nga petit na nga secret za boye apesi ngaka conseil moko na vie na nga batikala ko pesa nga conseil bongo te Jantamissine na lo ba na TV lelo j'ai ça que poi nalandaki une fois pas papi mboma batunaki ba animateur à première classe atanga Blaise créateur pourquoi je reconnais que parmi ba animateur wana Blaise pas na kati pour nazaka na parcours bien j'ai ça que nazana respect na ye banda zala pa waze quoi vient na biso beta plus de 5-6 génériques à ratati aye pas juste de na boka sous danger baza ba respecter c'est le scrum ko kolobate ozomona ba brigade Sarbati aza parmi pe animateur ngai lelo so azoboa kanora mo charme ya Sarbati donc il travaille très bien brigade ozomona brigade ça va natangelo batutu ba bossa bien batutu tangeli ngana na respectaka bango baba ine nanga Blaise à part maman car maman voyage pas faire rigola eloni ni sous okuta nanga bien o malamu o place mususu au mona ngote te ndena zo monela mambo ya osala les ebele ozaka débit nako juger te toi non e bandeli mais eloko malamu na sepeli ba succès tout na sala ba avant wana nando kemba kaka piéton via malungate mais pas faire rigola na zuka na ngayo na facilité grâce na ye et déjà bien na changer palais na condition bien grâce na ye et puis na tu ko sala prédote samedi passé na sala prédote na sala prédote sa femme na nga maman moi nanga grâce à faire on a grâce qu'à faire na to sala on samedi passé et ça musala de nous profiter
babiloko tu nazalaka nango posa na sala ba moyen ko sala ezaki te et na kutana le padre na mona ke possibilité za na facilité na sali yango les fans pas bandi chikika ne on école bien ah mona Blaise atanga batanga na école wana grâce à faire égola ozomona donc ils ont un souvenir ya bien et puis calendrier za moulayi le 5 ya mois prochain tozala na Kenya tobeta na Kenya tobeta na Tanzanie na Dar es Salaam mois prochain le 5 dimanche au kuna j'espère batale Caribou ba mona yi le padre nenga signé contrat wana tozana kuna tobeta soto ye voyage mo musu na wekeza so na ba voyage za mo belé et puis na décembre surprise eza na décembre album auto sala so nzamba sungi et sila na Paris ba c'est so to lo bangote na vite so sanga problème to kende pour les orchestres o yemesa da okende ba poto kenda ba poto ya de poto kende écouter na ngelo wote comme ba concert la so kuna te mais tozana grâce à okende aussi album to sata un mois to get aussi album to sel ba clip to zongi na biso ko biloko boye pena na comme ça fait été ngana ba mbola na kota ambassade à Paris na ba ta na kota ngo grâce na yete ya azo mérité ba biloko na tout wana grâce na yé donc naza reconnaissant makasi awoza komela soki mbongo esilie telema kende oh lelo mama lelele toko baluka atana yetoko lelo wana na miso liwa ata sentiment kangi na kikoso mama lelo toko baluka atana tinele ata na biso toko baluka grave baleya yo kolela te yo pe oliaka ya bato lelo mama lelo toko baluka wana na biso na tselewe ko ya donc pesi nga raison ha mamna lobaki nini bêtise kaka na ouais bêtise bo baluka na kikoso yo so lela mbeto baluka kate kikoso bo baluka neni yo so suka na kikoso bo baluka tina bo sa nini na douche o sukola ezo pakola linuka hotel maka boyo banika ko sukola ka boyo bo baluka te onga kombana ba tuté yo mena to baluka tina tinel to baluka mais na tinel ko baluka deux personnes atoto sokola bo baluka deux personnes yo binana na tinel te des na biso za to ko baluka atozo mela noa ba po ba noaler po ba ngana mingi ya noa na tinel ata na tinel ko baluka so reka eloko ne bandi lelo bino tuka ka boyo atoza wapi atoza na samesa même na mutuka omaka mutuka za filmer bo bakangi omaka mutuka zo denda kaka ezo denda o baluka ekipete to ko baluka ngai na biso yo letanga na zo boaka na ko tikala ko rate te ezoya nalingi na bwakawa nakabela naniko kabawa nasalaka sociale naliaka na bato tobina envundes ozuo na biso yo o prise envundes mongoleko ya kao basi kitoko batondi na kati ya Kongo ye Jésus de niaselelele papa na Melina ozala mokuse te moindo molaito monene likambo na yo moko mobalo sala swa fioko maneke asala ko lofundu na quartier na bango libanda bazwake na pete oyi biloko oyi bike bango pe ba obwaka bana bersia obwaka asala ko lofundu na quartier na bango libanda bazwake na pete oyi biloko na o Blaise créateur asola na ngaza ba ye te mama te ye te ngaka na message ye ne o mona na obwaka te kasaza am konzaniance basi nyoso na kini na Kongo balingi kaka lokolo asalaki muke ameli bakisi po fimbisa kaka lokolo muke komi de mode osangi lokolo baloka soko chete mbe yaka kota o biloke koya ngala na message soko luka soko bi niance ngala beta Moïse kanku nga kangisaka sede na munoki kangami kelelelele kangami oba bakosiki bota te ya kosiki bota ila bilimbasi Charlie Mbasa na kolanda banzoto na yete abelaka babi petit moi za kota kauka kuna mna pesa oba kriwa na biete ngaso mna pesa na kriwa bien no boyata so mta elinga pena idée Blaise yoka idée oyo nasi kriwa pesa ngalo bezene neni osle
Moi sinon moko okokolia ete. Mbongo no moko okokolia ngote. Mobali no moko okoko simbete. Osko bapesenga. Oh, on dit mara obike. On ta vérité on dit bapesenga ope. Mon tapesenga ngara na bova awa. Nan Angèle petite na biso mo boy. Azara danseuse na biso kale pas ready. Siko akena bangola azo ba chance na mobali ne mo ka fungola ye avant na flat mo danger. Ama pe okaba ama pe okaba $100 $200 na facilité. Vous comprenez? Siko to venga na yebo. Pesa na red. Apesa na red. Papa to oblezwa klimo boya. Ah, ora mobali no moko okokolie. Na bandela ngona. Ekoti nga pe na sepeli nango yem ta pesa nga. Blaise. Net parce que bien la pesa nga. Tobeti bango bindi. Tozobeta bango bindi. Tozofekula bango bindi. Parce que bien la secrétaire na besoin de pesa nga bindi. Merci yo accepté nandimi. Gradimouya. To comme na suka na des besoins. Au petit numéro. N'habite après attends contact monsieur Ezali au PC non sur PC ça pour contacter au Liban après monsieur a suivi hein dans RD Congo info ça partout dans le monde ba otala yo ba te belé ba zapper na posa na donc à partir na biso quand na biso que légal na o za étage asuka na ngena lobelo mo hein bana kin au moins 4 minutes alors mutana mungi na tongo apesika bonjour mais wana tongo journée ce que Ezali ti pourquoi na neza 4 minutes za ko na pesi bino mbote na sibino ke na sila te naza. Au moins l'état n'a pas fait rigola. Pour y avoir un grand chanteur. Chanteur au total les numéros na Congo lelo. Voix wanez à la rati. Fait rigola. Ce qu'on a permis un grand chanteur, il est parce que azana grand animateur. Sur côté chant bobo sana. Pour y avoir déjà. Côté pas animation bobo sana. Pour ngamo na zawana. L'état tous en orchestre na chant na animation bobo sana. Lobane mabeliwa. Et puis mon na aussi là. Mokolonga na kosila ba compagnie na sili nano na mingi ya kosala n'orchestre wana l'état n'a pas fait rigola mamba générique bobo sana mokobanaka bobo no sepela kaka numéro mututo na poso abenga na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 yoza ndeko na Antonio merci ndo yozwanga nana ba petit na Rocheleka Nindazawa Farel Muyaya Jerister Azawa. Parce que banana zimutuko to zali na moment studio na zuna temps ya yoko lokumba te naza ko apprendre malembe yango petit na Rocheleka Nindazo edenga donc ndena na qu'est-ce qu'on a triomphal place ba yoko la kokumba alaxa kokumba po longa kare za yo mo fo meme donc na qu'est-ce que ba alaxa ngara vola po na bina kokumba te na longola déjà mais po mutuka oyo ezali wa ero bomisa yo do somi ka no mo me bomisio oro boma pe batu. Alors bakumba na loyengete donc ndena bona qu'est-ce que koyeko la volant na ensemble nzembe na yeba ngata na 2 semaines à 3 semaines ponga mo pena no dondwa bon merci un grand merci na Gradimo ya cascadeur auto cascadeur to tambola to fuyer gara auto la sabino ba artiste na bino to la sabino musala basalaka après si mote mingi na Derrick PCA ozo assister biso na bo sani lisusu te la beauté la couleur et la lumière Maria Kauka petite sœur propre. So bozo makelele bozo bo comprendre tout ça émission na balabala bo kopaka ki bato belé oza komona ke kinza na succès kinza samboka kotika mosi te penza posela kayo tout sinon ba ko passo là-bas solo bani mandale kinga na nyoso ale kinga na bilamba sala bolanda matama na yete adelaka Vous comprenez émission biso doba biso za exclusivité donc mouvement nyonso auto sabo mona ke batoise belé émission impact à Rosaranate Blaise yo tozaki na ye bomone na car na ye bomone artiste pour comprendre ma nyonso mote mingi na Rocheleka Ninda o to benga mingi na ngoma bureau Rocheleka Ninda yo yangwana na bosanité vient nga Joseph Profa le grand Kisimbi premier depuis na Londres babi batu musu bakabara mais batu musu ba bongsela batu vie Joseph Profa Kisimbi premier na Londres la bosanité vient nga César nga di merci belé yom to sala ba makashi oyo po bato baza partout ba vivre ba artiste musala bango ba osala boza ba news kitoko restez branchés boza toujours dans les podiums na RD Congo Info les podiums chaque fois
avec un M de serviteur Nabino, Antonio Kauka, Mobala Zanga Manda, les diamants de la presse congolaise, Nazana Bino, la bossa était Massalanga, Wadi Makina, et puis Trésor Mbokeni West, la bossa était John Modango, Eva Modango, petit Nanga Christophe Katende, la bossa ni suscité, petit Serre Nangai, Tete Kimpito, la bossa ni était Vert Mampuya, Derrick PCA. Kauka mobimba partout na pesi bana ngola mbote na pesi bana Europe mobimba Amérique na bosa na ser na ngai Angèle Bampele depuis Canada ya ngwana na bosa été Chantal Chikele bele bino nyonso mbote na bino nyonso émission na bino yango yo boza brancher wande boza masolo ngala obenga ngo étage asuka o leka no wapi mais il faut leka tout étage asuka fin pour balobi biso to changer net. Tu changer, ils ont qui salité couleur noire, ils ont même couleur, mais changer. Ne bon monica à toi ici, na big, tu coûtes un numéro, m'sous eko ya. Clé bois.